Très bien, merci. Vous allez belé beaucoup l'andabiso sur Cléboa, original.net du grand prêtre César Ngadi. Vous allez, on a toujours un système Yatia Malouba, Toko la Bino Malouba, parce que vous voyez que vous allez pour nous présenter Bino l'actualité du jour, vous allez pour nous informer Bino, Nathan O beaucoup la biso, tout informer Bino. N'aime ça Bino confiance, fidélité, vous allez on dépêche ça biso courage, il y a que servir Bino Nathan Oyo, beaucoup la biso, tout servir Bino. Alors vous allez belé beaucoup l'andabiso, na tous les 5 continents, vous allez Amérique, vous allez en Asie, vous allez en Afrique, vous allez en Océanie, vous allez partout, beaucoup l'andabiso, pourquoi pas, na République démocratique du Congo précisément, vous allez en Mwanda, vous allez en Congo central, vous allez en Lubumbashi, vous allez en Katanga, beaucoup l'andabiso partout dans le monde. Alors merci toujours, vous allez en Abino Gradimou, en Akosé, Abino Moussala, Kakandenge Zalaka. Alors, on a mon colo alelo, toko meka kobeta moi li solo par rapport ya makambo koleka na politique ya mboka na biso République démocratique du Congo. Bande ko ngai esengeli boye beloko moko biso ba congolais na ebité niveau ya kimutema mabe soki ekokende na biso ti wapi. Tozali na niveau moko ya mutema mabe o ezali kino soki tomoni muninga azui opportunité, soki tomoni muninga a gagner vie ezali na ba maloba ebele tokoma koloba. Ba misusu ko ka wa simbikisi. Lelo na ebisa bino na Congo makambo ezaka keo nzamba pambola ka mutu ezaka susuté. Donc soki mutu azui na vie, il faut ka simbiki subia ibi. Alors il faut tout changer. Si j'ai à mon collègue to kolobela rencontre ya ndeko Fabrice Zombi na président de la République. Tomoni bandeko batie ba commentaire, tomoni bandeko ba misi ba vidéo ya kala ya ndeko Fabrice Zombi. Ndenge ya bandai ko boya président de la République, ndenge bandai ko loba mabe ya président de la République. En oubliant que ezalaki moment oyo ex-président le président sortant Joseph Kabila Kabange azalaki non na pouvoir, c'est normal. Ndeko Fabrice Zombi azalaki na tawana lokola président ya Ajo Kaka. Alors toyebi biso nyonso Ajo Kaka ezali association oyo bandai ko soutenir pouvoir en place. Il va soutenir le système ya Joseph Kabila Kabange. Alors, à ce temps-là, Ndeko Fabrice Zombi azalaki derrière vision ya Ndeko Joseph Kabila Kabange azalelo sénateur à vie. Et c'était quelque chose où azalaki normal. Tout le monde Ndeko Fabrice Zombi a tenir tamsou ba propos ya mabe concernant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisaka béton ndenge bana Kinshasa balinga ko benga ye. Mais les lots à l'époque, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les lots tozali na système, il y a Félix Antoine, système, il y a béton. Et tout le monde qui président de la République, Ayamba qui Fabrice Zombi, le King Fabrice Zombi, et créé polémique na milieu à Congolais. Maintenant, quand tout na motuna, même Jésus-Christ, ouais, bakike. Moto akote kaye azane pembeni. Moto bako lia na ye, moto bako melane yenda kote kaye. Mais Bible ko yebisa biso Jésus Christ akei na ye kino na suka. Pourquoi? Parce que Judas zaki moto esfa pe sa solution. Et pas Jésus pour bikisa mokili. Mais pourquoi le losoki Fabrice Zombi aza moto e sengela pe sa solution pembeni ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo e ko pe sa bulu bulukati na ba Congolais? Je vais vous dire une chose, peuple congolais, bandeko boko landabiso partout dans le monde. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisela ka beton ndenge bana Kinshasa banga ko benga ye. Azali moto yo akolinga ba kongomani nyoso. Boyebi bino moko tango azoka pouvoir. Asenga kana ba kongomani nyoso ba libanda mboka. Bazana ba compétence ba ya na mboka pona ko servir mboka. Alors, ce qui est l'autre, c'est que parti au Fabrice Zombi, aloba mabe pona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Si ko bino yo boko loba lelo, ce qui tolobi tozonga na sima, c'est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a travaillé na mutute, a travaillé na mutute, mais c'est normal. Nanyo ba finga kayete, nanyo ba kritika kayete. Bino boko loba lelo pona Fabrice Zombi. Nini te boloba pona Tshisekedi Tshilombo tango azaki non président de la République te. Comment est-ce que Bobimisa est incompétent? Si le lobo continue que Bobimisa est incompétent, bozalo kwa ba puku, boko fula me boko lia. Peuple congolais tout changé.
Moi, je pense que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, c'est un vrai politicien. Pourquoi? Parce que, et si quoi a que population a trouvé intérêt naïe, ata o bato bakoloba a kosala kaka. Nani wazagi na makoki a koluka kokotsa kimia na bandeko na biso ba yaka na bateke. Soki Fabrice Zombi te. Mais bino boko so Fabrice Zombi nani? Fabrice Zombi azaka président ajoka kate. Fabrice Zombi azali pe moto yo lokola to benga ba chef coutumier. To ba benga ke king le roi. Bokanti ezaka pona nini? Alors pour continuer na analyse na biso to la nano bilili oyo ba ko proposer biso na réalisation, comment est-ce que le président de la République a tindaki Fabrice Zombi le king akende ko luka ko kotisa kimia, il a joué un rôle ya médiateur entre deux tribus oyo bande ko swana bande ko bunda bande ko bomana. Alors le président de la République a trouvé que Fabrice Zombi aza compétent pour na kokotisa kimia place au kimia ezala kité. C'est comme ça que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bakisila ka beton ndenge bana kin babenga kaye atindaki monsieur Fabrice Zombi akende ko kutana na ba chef o bande ko tcha désordre pour être peuple congolais azwa kimia. Alors totalement ba image et puis to zonga na sima pona ko commenter ba image oyo par rapport ya etinda au président de la République atindaki ndeko Fabrice Zombi en image et puis on se retrouve tout juste après. Sa Majesté Milikongo Fabrice Kavabioko Zombi, grand chef coutumier, Ksuku, avait été mandaté par le chef de l'État de servir de médiation entre les protagonistes en faveur d'un retour de la paix à travers une cohabitation pacifique entre les Teke et les Yaka dans le territoire de Kwamout, dans la province de Maïndombe. C'est à la suite de cette mission qu'il est venu faire rapport au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné des chefs coutumiers des deux peuples en conflit. Et visiblement, c'est une mission presque accomplie en attendant le réglage de quelques détails sur le plan de la coutume. Nakendaki, ndenge mokonzi ya mboka atindaki, nakomaki ti na territoire ya Kwamutu, ndenge omoni na droite na ngai, c'est les Teke, chef de groupement à Bateke, et na gauche na ngai, c'est le grand chef Kianvu Kasongolonda. Donc Yaka et Teke. Donc deux personnes oyo babandaki ko kutana te, babandaki ko fande sika mokote, soki bakutani babandaki kaka kobomana. Mais tango moni bango nyonso ensemble et puis na ye na bango pa mokonzi ya mboka pona kopesa rapport na oyo ya tindaki ngai, cela veut dire que de trouver solution sur le plan traditionnel, je peux dire. Parce que les kambo oyo ezalaki les kambo ya mabele. Teke alobi mabele nanga, muyaka alobi mabele nanga. Et maintenant bakomi ko bomwana total nani mabele mukolo mabele. Deuxième phase toko kene maintenant na ba rituel entre les Teke comme makila et tangi na mabele na bango, baza na ba droit na bango oyo il faut ba yaka ba respecter yango. Et les yaka aussi na tour na bango balobi ke les Teke aussi ba bomi ba yaka. Na coutume na bango pe ba yaka ba Teke il faut aussi ba futa na ba yaka. Très bien, merci. Je pense que Tolandi ba image et puis Tolandi déclaration, là il y a le king Fabrice Zombi to ki biso banso ndenge Fabrice Zombi a lobby. Peuple congolais tozala bato yo to koloba kaka te pona koloba. Mais tozala bato to koloba pona avancement ya mboka na biso. Tozala bato te ba koloba kaka pona kotombokisa bato. Mais tozala bato yo ba koloba pona avancement ya mboka na biso. J'ai aimé une chose aux déclarations, il y a honorable Zakari Baraba, soit que ça n'est pas confrère Nangaï, confrère Nangana, consort Nangaï, ndeko John Kabamba et puis ndeko Fanny Malonga. Alors bien te, toza na mboka moko, ba Congo ezami balete. Toza ka na Congo moko. Ba biso ba de père et de mère, toaka na Congo moko. Bandeko Nangaï. Bolandi déclaration à Fabrice Zombi. Bino boko mona motoloko la chef qui envoie na chef qui envoie. Pona kolongo la chef qui envoie ko yana awa boko mona ngoli seki. Bino pena boko mona ngo ezali ba je kolongo la chef qui envoie na chef qui envoie. Boko non kombo ne chef qui envoie. Ko déplacer ko yana ye. Boko mona ngo ezali seki.
Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être compétent. Quand je parle de la compétence, il faut comprendre. Ndeko Fabrice Zombi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a trouvé bon que Ndeko Fabrice Zombi est compétent pour la chef qui est en vous. Tu éviter ceux qui baillent na mutuka, ceux qui baillent na masua, ceux qui baillent na bandenge ni bango ba chef. Bana ba possibilité ko ya na bandenge nyos. On attend to yamba Ndeko Fabrice Zombi ndako ebisa biso ba mécanisme nini asalaki pour ya na chef qui envoie. Pour président de la République akuta na bango tout na bango nini eko tambola malamu te. Mais toko bimisa ba vérité na kati ya entretien lelo parce que ba mbodi akobeteza. Dans la deuxième partie, il y a intervention ya Ndeko Fabrice Zombi après to beta bambodi parce que na bisi bino bambodi eza. Toko yeba nini eko sala conflit wana entre bayaka na bateke. Banani yo baza sima ya makambu wana. Tous on en mange et puis on se retrouve juste après. Le grand chef Mani Congo, dans sa mission de pacification, a eu écho d'une main noire derrière ces conflits. Il interpelle la classe politique, notamment les députés, à ne pas s'ériger en tirer des ficelles pour attiser les feux. Conseil Moukié n'a coupé ça na bailli politique. Na bailli politique entre Yaka et Teke. Vraiment, pour influencer les deux communautés, ce n'est pas bien. Donc, bah, député, et surtout Mingi le député, bah, député Batika, pour entêter Baninga Bateke, ou Epe Bayaka, Batika. Parce que tant que Batubazo Koufa, ce n'est pas bien. Donc, Ngaï n'a pas ce conseil, et pas Bandeko Nangaï, ba politicien, ou ya contre les Kambouébimi, Babima na libanda ya makambo oyo. Parce que Tata Mokonzi Mboka, apesa bango nyonso misala. Oyo azangi musala zate entre Teke et Yaka. Bazoko sala na kati ya gouvernement. La ministre près le président de la République, Nana Mananina, qui accompagnait ses autorités traditionnelles, note que les avancées sont très significatives et que le chef de l'État entend mûrir une solution définitive en vue de rencontrer les desiderata des uns et des autres dans un bref délai. Le chef de l'État venait de donner des instructions que les deux peuples doivent obligatoirement respecter et il a demandé à ce que ce processus continue. Donc pour cette première partie, la réconciliation est effective, vous pouvez le voir. Et ils ont réussi, quand ils étaient sur le terrain, à élaguer les barrières, ce qui a justifié la présence de certains politiciens. Ils ont réussi à ramener les gens qui se cachaient dans la forêt, dans leur village. Mais il y a une suite, parce que ces changements-là, c'est un processus. Et le chef de l'État a demandé à ce qu'ils attendent son retour. Il va donner des orientations pour qu'eux rentrent, continuer le processus de la paix. En attendant, tous ces chefs coutumiers ont été sommés de rester à Kinshasa jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord avec la bénédiction du premier chef coutumier du pays, en l'occurrence le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant ezalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi
ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc c'est Pela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya banamboka. Avec Pela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tuna ngai nini agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge ko hésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République démocratique du Congo na ville province Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki ngai yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazarde te agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobe Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Salon number one, c'est elle qui te coiffe. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est elle qui te coiffe. Voilà, merci. Tolandi Bissonio sur déclaration à Fabrice Zombi. Ako senga na ba politicien. Congo mboka oyo na ko comprendre te bandeko ba ko landanga partout dans le monde. Na ko ebate to ko kende wapi na mboka na biso oyo. Tolandi biso sur déclaration ya ndeko Fabrice Zombi. Alobi ete na sima ya makambo oyo, il y a une main noire. Cela veut dire ezana bandeko moko baza sima ya makambo yo. Mais comment biso moko ba congolais toko luka kobomana entre nous? Pourquoi to lingani te? Ndeko Fabrice Zombi abeti sete koloba ete ba député nde bana sima makambo. E ana ba député moko bana sima makambo yo. Ba député moko bana sima makambo oyo. Kobomana oyo ba député moko bana sima. Je pense que chef qui en vous
afundaki bango pa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Ba député ba na sima makambo oyo. Soki tozongi sima mwa muke, président de l'Assemblée nationale alobaki yango na makambo etali este. Alobi eza na ba député mususu bazawa ba très. Cher honorable, peuple congolais vota ki pour lobelaka na Assemblée nationale. Peuple congolais vota ki te pour que na kobundisaka bango. Na vota ki pour lobelaka bango ba problème na bango. Yo ko lobela bango. Assemblée nationale eza na makoki te ya koyamba ba kongomani nyonso kuna pona kotalisa ba problème na bango. Mais au moins Assemblée nationale eza na makoki ya koyamba ba député oyo population etindi pona kolobela bango. Mais dans quel pays otokomona ba député ba ko tia conflit entre populations? C'est dans quel pays bandeko ba kolanda biso? C'est dans quel pays? Et vous êtes là seulement pour attaquer Ndeko Fabrice Zombi au moment où vous voyez que Ndeko Fabrice Zombi a zombi misande misala na bino na poisa. Merci beaucoup à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na choix sala ki akotinda Ndeko Fabrice Zombi le king pour que Ndeko luka ko tia kimia kuna et puis ayeli yo ba chef wana nyoso mibale. Je pense que kimia esi ekoti. Parce que place nyoso le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tiaka misu na ye makambo tambolaka bien. Makambo tambolaka bien. Peuple congolais, le jour où tokozanga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce pays, je ne sais pas ce qui tokosuka ndenge nini. Et laisse-moi encore aller plus loin. Ce qu'on va choquer, ça va nous choquer. Le jour où on va manquer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce pays, c'est le début à misère na Congo. C'est le début. Il y a misère dans le Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa façon de travailler, et qu'on l'a kisakaza moto nzamba tindi pour na kolongola peuple congolais na passe. Ndenge grand prêtre César Ngadi alobaka. Eza bâton magique te. Nyonso ko salama automatique te. Makambo mosusu eko changer malembe. Mais comment est-ce que les Congolais alingi makambo nyonso changer na mbala moko? Comment est-ce que les Congolais alingi makambo nyonso changer na mbala moko? Moto azana sima ya makambo yo. Yeba que président de la République esi ayebi yo parce que chef qui envoie fundi yo. Chef qui envoie fundi yo. Kolanda tendenge président de la République akosekisa yo wana nda ayebi tete. Jésus azalaki na Jida. Atika kutu Jida pese biz. Mayeba yeke Jida muto oteka ye. Bisika bozali esito yebi bino. Peuple congolais tokozala wana pona ko dénoncer batu nyonso ba ko bundisa vision chère ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tokozala wana pona ko dénoncer batu nyonso ba ko bundisa makanisi ya mokonzi ya mboka. Tokozala wana. Ce n'est pas normal. Comment tu peux imaginer? Ba yakana ba teke bazala wana mbula na mbula ba bundate. Ba swanate. Ba bomanate. Subitement ba komo bomana. Il y a une main noire. Il y a une main noire. Et déjà ba bimisi bino na poisa. Donc botika ba makamwa parce que déjà ba bimisi bino na poisa. Toi kana pays moko Congo. Soki yo zano Rwanda. Eri yango yo. Tikela biso pays na biso Congo. Toi kana Congo. À part Congo, toi na pays mususu te. Je pense que dans quelques jours, tu yambela bino Ndeko Fabrice Zombi akobimi sa vérité ya bato bazana sima makambo parce que déjà vérité bimi. To yebi déjà bato bazana sima makambo. Alors, vous allez suivre l'émission avec M. Fabrice Zombi. Il va nous expliquer na moulaï nyonso makambo eko leka kuna. Bananyo bana sima. Parce qu'il y a bêtis c'est lobby, il y a une main noire. Il y a des politiciens. Et à cibler à lobby plus ma député. Plus ma député.
ya makambo ya soni ya makambo ya soni eza makambo ya soni bandeko bakolanda biso partout dans le monde. Merci beaucoup bozalaki ebele ya kolanda biso tokozala wana toujours mpona kodéfendre vision chère ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakiselaka ye béton. Alors bozalaki ebele ya kolanda biso bo continuer ko s'abonner na Kleboa original du grand prêtre César Ngadi, pourquoi pas na Tchama Loba officiel oyo epai grand prêtre atikeli biso to sala bino mosala. Alors bo s'abonner pour na kozwa toujours ba information na temps oyo boko banda kozala na posa ba information. Merci na honorable Jean Moutala wazalaki wana pour na ko soutenir biso ya ko tchaka kama loba te mais ako tchape ba poche afin que mosala ekende liboso. Merci na mère Poutou de Yalola na makambo nyonso ko sala na kati ya Kleboa. Merci na ndeko Valentin. Vous allez ebele ndeko Maria. Vous allez ebele beaucoup soutenir biso na kati ya Kleboa original et puis Tchama Loba officiel. Et na kobosa na hôtel Lucrèce Kaba chez mon cœur. Je te salue là où tu es. Derrière la caméra zalaki bongo Hashim. HD azalaki na sima ya caméra. Alors ngana bino tukutani prochainement. Au revoir, bye. Kleboa, 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 Kleboa.